Voilà, salut, donc bonjour, bonsoir. Ça dépend dans RO Botala émission Yakitoko Botala Rafredi Akimbe Botaba Chéri, Kaltaba Joe, Ningezala Ka toujours. Ngala sepela ming ozala en actualité. Émission yo nous avons un combat caché, mais nous avons un débat autour de la analyse. Nous avons un Vincent Tulis. Les qui déjà Vincent Tulis, pour comprendre vraiment qu'ils ont ma série. Parce que bon, on a déjà eu un sujet, on a évité vraiment placer à la sujet en main. On a ming émission à Salara. Lelo Koffi Olomide à la prison, il y a Makala, où batunion surtout bah se déranger, bazo bah par-ci par-là, bah makamezo bima belé. Vincent Tulis. Moi je peux so bonjour exacté parce que tout ça en analyse émission za ngate émission za yote mais émission za biso nyon surtout na bato ba olanda biso mais par rapport ya makambo wana ou ebimi wana ou ya Koffi Olomide azana prison yoko lobani pona wana. Bon, premièrement, merci Freddy Akimbe na Ninge Yaminga. Je pense que c'est pour la première fois dans le site Cléboa. Voilà. Ils ont une opportunité pour le site Oyo. Merci na de la nation. Voilà. Tonton Banda. Ouais, Tonton Banda et puis équipe Union Soya Cléboa parce qu'on doit se le dire que de l'autre côté, il y a 5 premiers sites Oyo. Baza c'est ma actualité, baza qu'on informer le peuple, besoin la carte, donc on doit là vraiment doit le reconnaître. Et bon, pour l'arrestation à Koffi Olomide, c'est comme moi j'ai toujours l'habitude de dire quand ça brûle chez les voisins, on ne fait pas la fête. Voilà. Donc l'artiste Koffi Olomide Azali Mut Oyo à Bersara Mitema Yabatu, nga le bara Koffi Olomide a contribué à un quotidien congolais tous les jours. Mutu soir dans la passe à Bolingo à Koffi. Mutu peut se migrer na tu Olinga Sika. Bolingo yo sele mo lengi ya rapeka Koffi donc Ezaza Mutu moko a contribué belé la musique na biso, a mérité beaucoup d'honneur, beaucoup de considération. Et ceux qui lelo ba arrêté, moi je pense que il faut ça la biso bateau to linga raye, biso bateau to raye passi, mais il faut peut interpeller amituna pourquoi nga Koffi Olomide, il faut na se retrouver na ba ita boy. Deux moments interpellation pour na Koffi Olomide pour na biso bateau total raye et ça biso ra moi passi mais souci na biso ça que abima et puis ba fait ya boy peut-être ya li souci na mikolo ya. Voilà, bah fait à boé à rater dans Mikolo Roya. Mais le problème est ça, na chaki image oyo ya danseuse wana Pamela. Bon, bah makambo biso maman ebele producteur alobaki ke ba danseuse donc de Pamela, de Mami Tazuma et tout. Ba kenaki ba yibaki ba chat oyo ba pesa na avion. Ndé ça qui ke ba kangaki bango et puis Cindy le cœur a signalé qui mon pao qui note oh mon pao tala bango kuna na kata saki na bango netika mon pao là hier a remarqué bloco wana na kanda wana ndé a réagir bongo mais kozwa siko Pamela a pesi autre chose que ceux na ko ba mkusi comme ça to la ça ba paye image que bango bazaki mon pandi banokanga photo mais mon pao pas ayi mpandi dans sa émission ni bana déranger na kanda wana mon pao suwa yaki wana bino vraiment ngana sa émission boyo déranger nga bani yo lina nyata wa ndabia ça n'habité selon analyse na yo qui a raison nana pesi biso vrai version parce que nga biso ngana yo tozagité so nana pesi version malamu o ezana kati ya masolo wana. Voilà, Freddy Akimbe, on doit se le dire biso tozali banaliste et puis to sara ba investigation poto yeba makamupena ezandeni. Vous voyez, moi, ce qui me dérange dans les situations où ils ont pourquoi la danseuse va arriver à la vérité. Je pense que le producteur Gilles Sana à lobby, avant de pas Gilles Sana, il y a déjà. Parce que même l'émission de Sagina Koffi Olomide, il nous avait dit que nous collaborons avec les Canara Jourana, où est une bêta, na niveau, il y a la danseuse, beaucoup de gens ont raison. Vous voyez, ce que nous appelons le débit à problème en haut. Koffi Olomide, c'est un grand artiste, une icône de la musique africaine. Parce que le musicien africain sur le plan international, Koffi Olomide dans la carte. Ça sera indigne. Il y a un artiste musicien comme Koffi Olomide, na équipe na yo bazoya pour na ko beta concert, ba retrouver Miyi Binakati. Donc
si on doit te la pena source parce que tous on a pena Koffi Olomide azoya aye voyage ba danseuse na ye ba yiba ozomona niveau ni ba okitsa Koffi Olomide premièrement donc et le Cindy Leker a salaki ya liboso parce que tota ba fait ya koyebisa Koffi Olomide que tala danseuse wana ayibi ba écharpe in avion. Je pense que Cindy Leker a ça qui m'a bêté parce que Cindy Leker peut-être a protégé qui azota l'image ya Koffi Olomide. Koffi Olomide place où yazali azo mérité te bakanga muyibi na équipe où yayi na bango. C'est pourquoi signaler qui peut-être en sortant dans sous hôtesse de l'air moral ngara bimamba to ba yibi be sharp enge ça la baisse que le gata le Koffi ça libora non ba danseuse à Koffi ba yibi be sharp na avion. Enge ça la mabe makasi. Mais deuxième fait oye comment dit que non Cindy Leker a comment il tient à niveau à gifler la fille parce que moi je dois lui dire que bango ba danseuse ba to comprendre que bazo masquer problème bazo masquer vérité parce que ça bon sonne peut-être pas que non c'est vrai to yiba ki yangwana to pesa ki président na biso kanda parce que la vérité c'est ça parce que Koffi Olomide soka silika que ça premièrement parce que ba yiba ki ta valeur na ye donc soni na bango ne yangwana ba lo ba que non to yiba ki yangwana sali que patron Silikaki. Mais comme les policiers jeunes ça n'a eu courage à dire vérité. Mais et là biso to condamné kaka. Et ça moni entre les filles il faut respect zalaka. C'est vrai que Cindy Leker Azali vice-présidente Azali directrice artistique et puis dans moi Ramour élevé dans orchestre vie à Port Naé ninga bula ado ça la trop dans quartier latin mais il faut peu moi respect zalaka. So mutado ça là et pas na bino, todo ça na bino, il faut moi respect zalaka. Donc on a nous Cindy à ça là qui il a gifler la fille en tout cas wana nde ezaki acte moko condamnable. Donc ezaki acte moko ezaki condamnable dans le sens que Cindy moi respect envers baninga ne basi et le wana beta qui fille wana mbata en tout cas ça qui m'a bé moni moi surtout mon muninga na beta mbata et dérangeaka donc moi je dis que Cindy le ça qui en premier lieu au signaler Koffi Olomide zaki m'a beta mais procédure o et la namagi simanango ya beta la fille mbata ti parce que moi je dois le dire sur telle image on mona babandoko continuer ko soina libanda Cindy na danseuse parce que to moni ba image donc cela veut dire que Cindy perd aux maîtrise et tant que bobi que vous avez la place mon public ba la bino na niveau na yo ba no soina na danseuse pour na likamwe leki na kati comme déjà Isaïe je pense que déjà rapport na mokonzi tala écharpe bayibi donc il fallait que Koffi Olomide a gérer affaire nae pour qu'il ne tient parce que le long on doit se le dire c'est à cause na bango mibale au le long que Koffi Olomide dans la prison donc voilà ce que je peux dire na analyse na voilà na analyse na yo mais le rôle à biso ils aura plus image hein biso to comment on plus na image parce que so biso to lobio ko sakio boy to mega rota la fille ninga lobaki nenga beta qui version na en bongo tozong après quoi kitoko et ya beta ki ngati zaki no kande to uti Kinshasa to komi na Kenya l'aéroport wana bat ba kanga ba photo ba kande bino boyebo ba image belé tonga moni président ça na émission ale bat pe musu ba na bezo ba kanga na photo ba epe to kanga ba photo wana mami alobi ke ko kanga ba photo bongo te edo distrait ndenge président zo ça l'émission ale ngapi na ni na ko yo kate putala ga selfie ngapi na do continuer kasu ba benga po ba mona déjà na ba image ba clip ale ndesko ngana mi ngana mami to ko mo discuter tata na image wana pe ya zali bokomona ya zali peza beti sabo wana eza valise na ye mais na kamwe ndenge bimi ko faire beti danseuse dans makambe bele botami nyoso to salami nyoso to bimiana na ebina ngangote bao basali koma bongo nzamba limbisa bango en réalité eza bongo te nga Pamela ye tande naza ni na kozoka naza ni eloko mais de papa moko boye non tanga bakombo na bango te de papa moko boye ba otela nga pake na se pona lobake président beta kinga pona na sepelisa o bango bazo linga pona président non sala ngote po mbongo na suna zui e bongisanga te na eloko e bongisanga te na mataka déjà avion et pas Koffi Olomide avion ni nango yo matanga na okrake o na landa oyo lobi non sala ngote patron na ngai tika justice nzamba sala voilà totali image yango et puis image yango totali nga vraiment donc kota la fille na version zo pesa na ninga zo pesa na ebité soki na rundi imagine sana ou bien na rundi ma fille wana imagine sana azaki sérieux
Mais la fille, on dirait, hein, Matike biso président biso. Les années des papas moroboé, mais des papas on a banane. Non, et là on a solo basiko ah ouais, ça que faut comprendre que au moment mutumura yi asaki acte ya vol parce qu'on doit se dire ayiba ki ayibi na avion pour aller dans la télévision le bagay non ezapi na bongo ngane na yiba ki yango moni président Silika ki parce que parents tout même n'a parlé papa ta bersaro neni papa ta lingaro neni soko yibi en tout cas papa au se plan là oti bisono sto beta mala ba papa parce que tam sosa kele mo mabe donc wana eza normal mabe kaka nepo moi si obi kaka droit droit ba ben on bablo ba protection basi ba mon sala là tout ça donc droit de la femme mais quelque part il faut dans tout le bagage que na ngambo akofelo mide non na baki ezaka moment d'interpellation donc akofelo mide na part na ye peut-être aza mutu mo fa na score luka oye baneni na contre se contrôlaka contre ba impulsion colérique aza na peut-être déranger qui est parce que monelo resama na public ça montre que Kofi a perdu qui contrôle na ye mais la fille a lobby que ba vie mo bazana simanaye moi je pense que côté wana à cause de la moins raison dans quel sens to lobelaki moi na peut-être na précédé déjà si genre par rapport précédé déjà parce que tout tapé temps donc moi je dis que bison tozaki jouer na parquet to monene ni marmelekaki tous en la confiance et la justice à mboka na biso to que ce sont des personnes compétentes au baosa musala bato vraiment ba tangi classe bazo réfléchir très bien ceux qui juger qui que l'artiste Kofi Olomide a qui est plusieurs makala na bi qui na compétence na bango ba mona ki singa ki bongo mais na moi analyse na biso to rosala to mona yonire moi flou mo présent na kati ya makambango ouais parce que likambango nenge zaleli moi la question que je me pose seulement na peut ce Freddy ko edenga ce que zai ki Freddy Akimbe mutasa ki likambwana est-ce que banga ba meme na makala que ce kanga na otunga ce que zai ki Vincent Chiluizi est-ce que banga ba meme kana makala ce que zai ki paruse ça au caméra donc ce zai ki mutu moko d'ordinaire est-ce que alanga ki makala est-ce que zate batu mususu ba kana déjà Kofi Olomide ba loba noko loba ke mukolo Kofi Olomide a rosala likamoko songolo pakala ma donc il y a sali kamwa mukeka même kolo kaka toro rega na likamu moko boye toro ya osala ba rendement de compte parce que là je dois le dire par rapport il y a député na biso to moni comment est-ce à s'engager pendant likamu no sentir député on a s'engager quand to bi ke Kofi Olomide a tayi ko porter plainte na journaliste ni moko Ken Piana to yebine ni le kaki tsakoma ba makala et to batu be ba ke non ils ont des fêtes pour na ye boto so na muninga journaliste la côté de makala est-ce que ils ont vengeance té que non bon comme hier na koka ozoe boto comme na occasion de s'attaquer na ye parce que tout le monde qui est député basé belé mais hier à côté du Cameroun pena donc vous sentez que mutu aza pena déterminé parce que là to mais on n'a pas transféré même en France donc il y en a tout ni donc tant la fille a lobby que non ils en a battu moi je me suis dit c'est vrai c'est comme si ils en a battu moko boy baza pena contre baza pena la poste mona et ba enchaîner Kofi Olomide tina suka donc bazo luka occasion moko question alors pour nga la moni bon mais pour la justice na biso na bi que justice na biso ça va bien mais on dirait qu'il y a des gens oyoyo ba profiter d'un moment pour ba si ça kana na bazana pour na Kofi Olomide. Ah oui, bah c'est ça, Canada Bango, mais le rôle à Vincent Tulis doit vraiment touiller bien au profondément. Et ça qui n'a maître avocat, donc maître avocat à Kofi Olomide, Tony Mwaba. Alors après ça qui peut moi réaction na total à n'engé après ça qui n'enga loba qui quoi. Donc biso tem to loba qui mais yé tolan. Vidéo de la fille qui déclare que Kouana Kofi ya lokola Kofi et Simba qui était. Est-ce que qui peut parler mieux que la victime elle-même? Victime à lobby et Simba qui n'est pas dans autres côtés. Bon, nous parlons de quoi? La vidéo existe dans les réseaux sociaux. Bon, vous parlez à la place de la victime. La victime n'a pas déposé plainte. Place infraction, c'est seulement qui va entendre Kofi par autorité. Ou bien, quel que soit les lots aux en Congo, à Libanais, c'est l'infraction, Bakoui Kokangaye a jugé et tout le monde a rien. Ce qui est infraction, c'est là qui est établi, Balinga Bakanga Kofi, Bachia na Kashoka na Kenya Kuna. Mais tant qu'on va examiner, on va trouver que l'infraction est établie, la fille n'a pas été fille c'était juste de l'intimidation. Depuis l'avion, continuer. À Pékin, c'est bon, quitter.
Mais tant qu'on est intimidé, peut-être na kandawana. C'est là que je dis moralement, en tant qu'artiste, il y a un niveau, c'est vrai qu'on lui reproche, il ne pouvait pas faire ça. Mais sur le plan des droits, il n'y a aucune infraction qui peut être reprochée à Kofi en ce moment. Et même sur le plan de la procédure, tout est bâclé, il y a des irrégularités à tous les niveaux. Et si effectivement on veut être un état de droit, on doit arrêter. Je crois qu'on nous tendons vers la politisation de ces procès. Et ce n'est pas intéressant. Mais si c'est pour le dossier est vide. Vous comprenez? Donc, n'oublions pas aussi tout ce que cet artiste a fait. Nous ne suivons pas, non, X a fait, X, Y a fait. Peut-être vous n'avez aucune relation, contact personnel avec Kofi. Mais c'est quelqu'un qui a des amis, qui a aussi des ennemis. Mais il ne faudrait pas, pour un simple incident, les gens en profitent pour régler les comptes sur le terrain judiciaire. Vous voyez? Donc ce n'est pas intéressant. On est en train de suivre, on fera tout ce qui est à notre pouvoir pour essayer de régler ces problèmes. Mais tout ce que l'opinion doit retenir, c'est qu'il y a de l'acharnement sur Koffi Olomide. C'est de l'acharnement. Oh là, Maramango, n'a habité, mais le rôle batu mususu bozana sima, donc ce n'a pas beaucoup bozana sima te mususu ba sepeli, mususu ba occupé passi. Mais Koffi Olomide, le roi est artiste congolais international. On est ingaboué na soutenir car parce que tout l'année maître Tony Mwaba nenga à lobby qui note oui Koffi Olomide a salaki mabe ya ko beta na aéroport ya ko sala réaction on na quatre aéroport oui mais exact que non eloko ko koma grave boé que note ezala so nini donc eza batunde baza derrière yetani ba yo kanga le rôle criminel moyibité mais criminel moko boé Vincent Louise expliquez-nous. Voilà, donc Netolandi maître Tony, je pense qu'il y a un loi, donc Netolobi, Bisso, tout, on était choqués de voir cette image-là, comment est-ce que Koffi Olomide Betaki dans ces zones. Mais la Bible nous dit que l'amour esquisse tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. C'est-à-dire, tout ça va être aimé, tout le monde ne pas un Zambé. Nzamba singa na biso l'amour du prochain to lingana biso na biso ceux qui Koffi Olomide ayaki aleki na télévision a dit bon je l'ai fait si na sala ngona nko boloba ngelo te. En tout cas moi j'ai eu l'opportunité il y a aussi une émission juste après na makambo je vous dis ça c'est pas pour na côté l'artiste mais je vous dis la vérité donc quand vous parlez avec l'artiste vous sentez que a regretté il aura salé a regretté et puis regret a manifesté comme même l'émission qui ne cessait pas de dire de demander pardon et moi je pense que le mot le plus puissant il y a Moutoussora Sel Mabeza pardon même la Bible de Jésus qui s'est sur la Bible la prière à notre Père Loba a la prière tout le bara aussi mais pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés donc biso pene tout ça la ramabé donc Moutoussora Sel Mabé moro boye à reconnaître en il faut to bosser en haut parce que c'est que moi je remarque na biso ba kinois bon biso bandeko toza totala marambo ba tout on irait ba ko limbisa kofite ba ko limbisa kofite na likambo asali alors que to utipe na to sa émission na kuna qui Sinjora il nous dit que il y a mona ba presque ba leader et belé pe ba beta ba danseuse ko beta te ke ya makofi mer mo za mutu pa ko sel ka mabe tamsu ko gangela tamsu mo mbata tout ça des ablo mo boy et comme grave pour ça Koffi Olomide moi je dis que pour un problème oyo ya Koffi to kitisa mutema to ndima pardon na ye ndenge maître Tonia lobby mais moi je pense que dès na l'ordinateur loba que justice na biso eza très bien ba osa musala bango bien et juste jour peut to dani na parquet wana ba condamné ki pe Koffi te nde bazolo ba 18 mois te maintenant ni procureur lobaki ayoki a monument a keneno na prison makala beaucoup de gens pensent que ceux ba même na prison makala ngo ba condamné ça tu utilises toi ya maintenant nous appelle au ba obenga biso on dirait que à France comme ça to quand on mort loba oui allô ouais bonjour papa. Ouais,
Mayasi, le père. Ah, Ndombas Mayasi, le père. Awa na Kisasa, tozana promo boye, c'est passé awa par rapport à artiste munene la Koffi Olomide ndenge bakangaki elobi et puis batinde directement na prison de bakangi mutulelo et puis batinde peka mutulelo. Sikoyo yone mutozali na Paris. Na évité réaction na bino kuna na France par rapport ya ndenge bakangi Koffi Olomide. Na évité bori ko intervenir ndeni. Ouais, merci Freddy Akimbe, vraiment mon la vérité ndenge yo moko lobaka yango. Omoni bon tozole la na minute yo tozo ka Koffi balela kaka mutu soka Koffi te mutu tango azana sika pasi il faut kolela. Donc mon pao azali vraiment grand artiste na mboka na biso Congo ezama watro bake kokangela na ndenge bake kokangela ye. Biso moko toza kolela ke oh non musique na biso zo kita et tout mais wana za suko kita musique sous makasi. On doit comprendre. Na solo la gina babe masiku na solo li na George Diroma donc na ba solo la gina tuve tout donc ya mawatro bako memela mon pao ni mwana te. On doit comprendre. Bazolo bakeo non azalaki na Circi azalaki nango ya Diego ezalaki ya 1 an makamboleka so na 2013 so 2012 si je me rappelle encore ozomona donc un était le cas lelo tozali na 2016 bozokanga mutu faut quand même boyeba kiaza mutu munene pe asali belé na mboka na biso wana Congo na kota musique ayembela batu ayembela pe même bakonza mboka bozolekeleka ndengwana hein bon tozana te pona osala ba bibi mususu mais déjà po baya kozwa mutu abeti mwasi toyebi kasali mabe parce que kobeta ta soko beti mwana to soko beti mobali na yo na baso babeta kape mbali na bango ezaka crime donc asali mabe na kisamwa miziki limbisa po banda tongo nazoyo kaka ye nazolela quoi ozo comprendre ouais, donc asalaki mabe mais aleki na télé sengi bolimbisi devant tout le monde kobanda na likolo tina se mais mutamiki tsaka ndenge nini biso tomoni ke loko muso eza kobombama na nsima wana donc c'est ça quoi eloko mosusu ezobombama na nsima bazo kosali kobimisela ngo na ndenge kaka ya coup de pied wana beti quoi donc eza elengi te c'est ça ozomona parce que bamusicien ebele sekosala pi bamotu te musicien moko alongwa pa musicien mosusu kutu babeta ye mbata aloba yango na tele eske balandela musicien wana Voilà, mais par rapport à que mais infraction yo Koffi Asali ezaki par rapport na ninge à betaki danser zwana en plein aéroport omoni aéroport eza eloko ya kosaka na ngote eza frontière mboka ya mumu non Akimbe oui abetaki coup de pied na aéroport mais eza crime eza délit bakoki ya rejoyer ndengwana te na mboko eza pena loi ezalaka pena loi evanda ozo comprendre bangaki basindela ye convocation akende ko se présenter et non bazoyer netikaka guerrier moko boye aza na minduki na otaki kolanda avocat yo osalaki émission na avocat na ye ke botie escalier tout bokota na bafenetre na balikolo ya mire yo sodo yo kokanga mutu abeti ku oyo eza kutu na blessure te eza mawa trop eza mawa trop baya kokanga mutu baku e blessure biso zaka na poto toyebi makambo yango lwango ndeni etambolaka batika kobima na dimafiki wana mais bino sikoyo kuna na France bosali ndenge nini sikoyo pona soutien Koffi Olomide parce que na moni ba misu aussi ba bandi déjà que je suis Koffi Olomide sikoyo na ndenge na bino sikoyo na France boso soutien na biso ezali yango moni pena tozobenga partout tomeka kotia poa il faut batika ye omoni niveau ya musique ya Koffi aza nango
to niveau musical na kati ya Congo aza mutu na répéter bako kanglende ngwana te donc aza mutu minene quoi tolela ka te mutu soka kufi to ya kotia ba banderole biso soutien ndenge na zolo banobo na zo répéter je suis Koffi Olomide na solo la ina babin maziku na Suisse il fait pareil il est Koffi Olomide Georges Diroma il est Koffi Olomide donc batutu bazolela soko ye awa na Château Rouge komona ezalaka te po ya bese aza mwana mwasi meza pe na basi pe bazolela ke non bakozula mopao ndenge wana te mopao aza quand même mopao na éviter quoi bati kobima na nsima fi wana oyo alukaka bagarre na Koffi oyo alingaka affronte ye abima to comprendre ke eza ye bakomela na bango bachampagne akobima na ye mais relation wana bango balukaka ezonga bien est-ce kozonga lisusu baza na barando na bango balingi babima yango na nsima fi wana non aza danseuse nini orchestre oyo abeta nanu danser te to abeta nanu danser te le père mekana kopesa no idée soki nani yango akozala na nsima ya makambo oyo mekana opesa no idée mais na nsima makambo toyebi na nsima makambo toyebi mopao aloba yango seul contre tous donc toyebi na biso yango tosengaka kaka bamusicien wana mosusu to bato mosusu baza soki na bagouvernement batia na se mopao aza mwana mboka ndenge bango baza bana mboka mopao bazaka mwana mboka aza motalibanda ta utalibanda te batika barando wana babima na nsima fi non fi wana makambo lekaki na Kenya bon kuna réagir na ndenge bakoki réagir c'est bien bazongisi bango na Congo mais soki balingaki bayoka mopao babengisa yaya na bureau enoboke kozwa lokwa kulu na moko boye bajipe bani bopesa na mwa respect na moto. Ok, merci beaucoup Nayo le père. Nandenge olingi vraiment donc au insisté maka sur les canaux www.clebois.com. Vraiment la sepeli mingi le rôle oza ko soutenir ba artiste na biso ndenge ngape na lobaka toujours que nazo soutenir ba artiste le roi pe bino oza derrière ba artiste donc na ebike le roi le oza na Koffi lobi pe boza na batu mususu. Vraiment donc na ebite so il totali pour la bango nyonso jibe piana souverain ngia mama kanda we Anthony même na ba o bazo bimalelo na o bazala déjà le vieux oise quoi vieux sana c'est vraiment Zakari baba baswe sana c'est oza na mboka. Ok, merci beaucoup. Bibiso Totiki, comme ça, tous vous appelez Bamisusu. Merci vraiment. Ok, merci. Bye. Bye. Oh, Vincent Tulis, dans mon niveau, vraiment, émission est là, en direct. Appelle monsieur Ango et Koti. Allô, papa. Mbote, papa Nangai. Oui. Ouais, Mbote, on a vu sur Freddy. Voilà. Ouais, na moni obengi biso en direct na France. Na lingoye ba par rapport ya maramba Koffi Olomide ndenge bakoti prison de bakangaki parce que bebetaki une de danseuses naé na Kenya. Moi réaction na o ekozala ndeni. Bon, ngai mingi na utolanda na la yango na internet comme tout le monde pour que toi musika za ni télé oyo tokola na direct télé ya Kenya tolanda mi RTNC na biso ya Congo comme on a déjà Brenzi batuni ba ibinga na Brenzi bon na répondre batu o bazo comprendre tina ya arrestation ya Koffi te comme Koffi batuni bazoloba que Koffi n'a jamais été porté plainte na Congo ya bakangeli mais si je crois bien d'être solé na baninga biso toza moi mitezo sala moi bien pour nous peut-être Koffi je crois bien azaki na sursis na RDC oui na makambu ya ba violence contre ba Diego Batubele donc azaki na sursis
lokola Kofi il a été refoulé na Kenya. Au moins deuxième na biso pe emeko sa mo msana ngo. Au moins mutu soka refoulé normalement faut pas saisir un aéroport. Mais Kofi a un grand artiste ya mboka na biso bakoka osala ebongo pour déjà résidence na yeba yebi donc yango batika ki akota pour balanda procès verbal au basaela ki na Kenya. Oui. Donc le gars va un procès verbal au basaela ki na Kenya raison ezaki ya violence. Il y a un suivi et salami il y a Kofi bakangi et donc il n'a rien à voir na fiwana et on a porté plainte pour bakanga et d'où bakangi sur ça. Ben oui, mais ndenge bato musu bazoba bakangi sur ça par rapport ya ndenge lekeli onire bakangi lokola criminel baye na ndako ba sauter mur bakuti États-Unis na kilo de chambre batie bakraka et tout. Est-ce que okolo baté par rapport à wana? Non, apparemment criminel, je pense pas pour c'est total dans l'image que Moni Kofa a bien habillé dans la kraka. Ouais. Au moins, la loi, dans le monde entier, ça se passe toujours comme ça. Quand on est soit dans l'arrestation, il y a toujours kraka pour la sécurité à les gens, on va y aux oreilles. Pour déjà, Azaki, basé le go là, Moutoumou va agresseur. La Kenya va devenir barbare. Donc, Moutoumou va agresseur. Et on va checker kraka. Au moins, ils sont en France. Sarkozy, Pakanga et Kraka, même il a garde à vie, mais ex-président. Donc, il y a une procédure où le policier a obligé à Roussala Yango pour amener ma moto, à commissariat par mon fichier, ça n'a été moi procès verbal. Voilà. Après, même il a tribunal ou on a parqué. Voilà. On a vraiment intervenu bien. Mais si on a à côté prison. Souci na yo okoki neti koloba nini par rapport à makambo wana est-ce que bakoki kolimbisa parce que ba mama ebele ba intervenant ki balobi balimbisa ye oui asaki mabe parce que toyebi pe ke yo pende ozana air moko pe au bébé tarapé quand même moi sinon ata mwambata nini bon par rapport à senga qui en pleine émission okoki ko intervenir nini? Au moment où na lobby pour l'arrestation à Kofi comme maïti na niveau la prison est inadmissible. Voilà. La mboka tout dans le monde entier, limite pays où les Africains ont problème, l'intention ferme est à RDC. Nulle part dans le monde. Agression à Kofi est à ni coup et blessure. Pour ça que même ma Kofi qui est en prison ferme. Donc, c'est inadmissible. Mais là, on a soit, dommage et intérêt. La famille, la fille, a foutu sous amende dans l'État. Vraiment. Et on va avoir ça, Kofi, a placé la résidence surveillée. C'est tout. Ma petite moi, placé la résidence surveillée. La seule commune de la prison ferme, il y a autre monde, ils ont dans la carte, a profité dans la mois geste, oui, ça n'est pas même une minute. Ok, merci vraiment na sepel mais une intervention na yo au pesaki comme on a ni ce Brésil, comment on a dit Brésil? Régie Brésil Talamaku. Ah, Brésil Talamaku, ok. Merci vraiment na intervention na yo au moni biso na Kleboa toujours pour na binonio surtout. Merci vraiment. Merci Freddy Akimbe. Ok, merci. Ciao. Maramango, Vincent Chiluis. Ouais, comme vraiment c'est sérieux. Oh, bah, toi, comment benga en direct. En tout cas, bon, mon inéré tous a toujours professionnel. Ça dit, émission les cas. Bon, benga en direct, nous peut ça, réaction, mais. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a un solo, na appel, baninga ne balobi, tout quand nengi biso to lobi awa ke eza batumo baza sima wana o bazo mona ka mabe ya Kofi. Mais sikoyo dikambo ngako loba wana ya prison parce que toza pena l'européen sous oyo Rosar alobaki azaki vraiment énervé, azaki très fâché, azaki donc moral les est sous bien té, azaki abattu.
ke akokoma ntina niveau ya koloba ke bao bolinga boza bafanatique ya Kofi bolinga Kofi bozala bino calme Kofi obima mais baoyo bolinga Kofi te bosoma déjà ba champagne bo bana komela susute tout ça donc ok bongi déjà donc bo sepela parce que muto anocha bino bakal yona sikwa ke ça ngoma ça c'est lié, il est mon frère, je le salue même là où il est. Il doit connaître une chose, Bisokuto, Balelo, yo, ba Freddy Akimbe, tam sous moins 1000 personnes, ba Yebio. Comment siger ya Rofinga, donc mututu a Rofinga on nga lingi, dans les pas marabes mututu sort de Finga yo boye. Au salaire l'oroté donc pas l'ingane gayoté donc c'est normal on a compris que ce mututu il y a moins 300 personnes ba Yebio, moins 100 personnes ba Yebio et comment siger ya mututu au savoir et puis ça c'est la loi de la nature. Place mouli les faut moïsa la place pas ba lingayo pour pas que ba lingayo faut ba lingayo te bazalaka donc là il doit comprendre que c'est normal qu'on fait le midi aza star munene bisoko tutoye bani na bisoté mais tane peut-être ba lobela biso ba finga bosko mutuko ko fait le midi une grande star comme lui donc c'est normal ba loba bon je lui comprends que c'est normal à réagir marquana mais de l'autre côté ba on peut ba solana ko fait le midi que c'est vrai qu'on reconnaît très faute mais il faut ça le travail interne travail travail personnel qui a une impulsion colérique comme mayo qui au perd des contrôles il va sous place aux alliés ni nous ça là et ça la rassuster on les a peine conseil faut pas ça revient à vie et Kofi Olomide et ça la bien mais pour na ba danseuse faut le baguer pour na ba danseuse faut protéger la image ya star na bino ya président na bino Kofi Olomide aza star munene et le roi Charles je pense pas que yo a danseuse ya Kofi Olomide au cause en bon sombe Charles wana et ça Charles ba tchara na avion pour na ba ça servir non ça le roto yo ya ozwa pour que non lelo yo yibi mais na suka lango c'est Kofi Olomide qui est salué sur le plan international pour na acte nous ça qui m'a pour na sindi le cœur aux alliés moi na moi si aux okamba ba tout ça na mutema munene yeba ko protéger star na biso Kofi Olomide parce que c'est à cause de vous deux dès le lot Kofi Olomide a se retrouvé na place à place wana lelo pour l'artiste Kofi Olomide en tout cas courage tu dis que prison ezali il fait loter que mutake libela dans Arubi Makaka et Moussa na continuer mais de l'autre côté à développer maîtrise de soi pour que Bamara ça susciter quoi pour déranger Moussa na une production mon en Zambie il fallait qu'il y ait quelque chose moi là déjà comme déranger déjà Moussa comme déjà le Moro il y a Mabé surtout Kanda donc pour maîtriser quoi voilà. Voilà, Vincent, tu juste parce que tu comme na suka na ibi que aussi ça na image ya Rossard ndenge to aussi siboye mokili mo maba botala yo bato pe balingaka yo na baza belé ba choko frappa Napesi au bisou, madame Nabiso et Boza et Maïbélé, Vincent Louis. Voilà, en tout cas, Napesi au merci, Freddy, pour l'analyse parce que jusque-là, batba tchatchara ba micro na baba mais poto lo ba pena mo ba vérité ba bazo ko lo bango te biso moins to lobi ngo na boule te ya mabe na boule o éclairci parce que tu comprends que ba danseuse ba o bango lo ba vérité pour ba bi bango ne baza cause ya arrestation ko fait soki ba yi ba écharpe te mais quand même comment na niveau te c'est pourquoi biso to yepo to bimisa vérité de façon que ba to baza la vraiment précise ba da pena convaincu que au producteur Gilles San la lobby ya ngo na vérité et za ba danseuse ba do lo baté et merci na ba tutu ba talibiso na monara Kumwa Pap monter ma mère rêvée na katsa bakine ambassadeur Monsinga chef na katsa Suisse wana la sucre poupée Barbie oyebi wana moni Herman Amporio par où c'est ça au caméraman assuré na yo pe Freddy Akimbe babi obara la zana kansano le bara bota ba chéri mais qualité ba jo voilà donc voilà et puis de la nation na ba de retour au Talibiso merci. Voilà, merci vraiment à l'équipe Mouvement surtout qui a paru Sazaraki, Herman Ampo Yazaraki, de la nation, Tonton Bandalom Invisible, Papi Gene, Pichu Mangaya, Yvette Kalombo. Amédée Makinzi, Papi Kabakirikou, que vous vivez encore l'international, déjà Boyoki, déjà Maramno Steleki, Trésor Maloulou, Luka déjà solution parce que Makamoyo n'a évité ce qui couvre la bonja, Orozoango vraiment en main. Limbayabo, il fallait qu'il carrosse parce que bientôt déjà aux Oakim, on a déjà dans OCP là. On a vraiment dans OCP là. Makasi, Paola Schengen, Maman la Prince, Choco frappa. Comment dire, monsieur Subabazo, Lukaba comme un choco lait, mais ils ont Choco frappa parce qu'ils ont frappé. Pourquoi pas na Nyon surtout il y a Belgique, il y a Paris, il y a Londres, partout dans le monde donc en Jakimbe, Yannick Tantoudi Weber, Yannick Nzanga, Mima Wetu. Signaler que Toza et pas Gilles Mwamba.
Babi Flat Accenti na veni Kabalo 89. Awa prix à Sedong, chambre, salon, cuisine, salle de bain, climatisé, couré, fanda, na prix à Mouké. Ça dit Bobengara Abisso Vincent Koto, Topé Sabino, référence, mais adresse na Kabalo 89 na commune à Kinshasa, référence, et la commune à Barumbu plutôt référence, et ça hôpital à Croix-Rouge, donc maman, au Babota Bisso, hôpital à Croix-Rouge, papa Boyebi, dans hôpital à Croix-Rouge, Sokumiga Wana, Obiga Kabalo 89, aujourd'hui, flat à bien courant posé. Moi, place Tovan, des espaces Oyo, à ma papa, on va très à l'aise. Donc, Gilles Mwamba, Nakats Hollande, merci, voilà quoi. Donc, c'est ça. Ndomas Mayasi, le père, Osobengaki, merci vraiment. Donc, tout à la sigo image ya Rosa, Yangounde tout si nango quoi. Tout à l'heure, il a débat. Expliquer que bakangé pourquoi parce que batunyon so ba otala ba yebike bakangé na likambo ce qui s'est passé na Kenya. Alors il y a des gens qui ont trouvé que ils méritaient pas d'être libres au Monique non. Ba ke ko funda au détriment même il y a la victime ndé bon les lots aujourd'hui Burkina Faso ça la émission awa azana makala donc na ba détail européen ça non les lotés il y aura les temps oyo to pesa bino pena ba détail il y aura le temps oyo to pesa bino vraiment d'explication ya nyonso ndenge makambo elekeli donc pour le moment quand nazo na suki na ndimi koloba ezaka rapport na loba na bato o balingaka ye et que ba banga na bango te parce que on est serein parce que pour ba kati pété mais nde ba yebisu biso que peine requis. Et ça, il y a 1 jour à 2 mois de prison. Donc, 1 jour à 2 mois de prison, on a lobby, parce que c'est prononcé. Azam Moutou, il a présenté des excuses, il a demandé pardon. Mais il y a des gens au cas qui trouvent que peut-être qu'il fallait qu'il y ait Akoufa. Mais gloire à Dieu, parce que quand il y a les peines de mort, Azan a peine de mort, Azan a peine il y a 20 ans de prison. Mais en tout cas, on a qui arrestation oyo vraiment na osenga bino boso na bantaba bo mela ba champagne on solinge bonga programme courant na mai kozali sous-souté et donc union solinge bonga na Congo le quoi ba kangié parce que c'est lui qui freine le développement du Congo ce quoi ba kangié Congo nge bonga donc déjà affaire na Kenya et silaki vous avez même suivi la députée oyo à Kizaki à partir à Kenya elle a fait une interview où elle a dit du moment où Kofi s'est excusé officiellement publiquement bango ba limbisie et que sur le bac qui se produit sur na Kenya il est libre d'y aller parce que on n'est pas Batu oyo batu bazotala ba yebi na le but que pour le moment je ne vais pas aller dans les détails. Il y aura un moment où moi-même je vais vous appeler oyo tokosa la émission élaborée où on va tout dire. Mais je dis tout simplement que batu oyo balingaka ye babanga na bango te bakoka on peta musu lobi na tongo bayo keno abimi na ye. Mais na batu oyo balingaka ye te en tout cas pour lelo bomela ba champagne bolia bantaba bo sepela merci.